en tant que président ndenge nini okanisi okoko régler conflit toza nango côté ya est po kino sikoyo oyebi yango bien ke baza koboma ba mama na biso kuna bazo violer bango yo ndenge nini okanisi okoki ko résoudre conflit oyo ya côté ya est simana ya nona 2 minutes nde na pesi suma lobesika ndeko zabwana pona kokita na deuxième partie ya pouvoir législatif. Oui, en 2 minutes na boye. 1. Dans la conférence sur les abus des droits de l'homme et organisation des élections. C'est très important. À partir de là, justice et kokota. Et deuxièmement, parce que les lois Tokoloba, Congo, Touzana armée. Nous avons des milices. Il faut l'armée nationale. L'armée nationale, il y a solo. Et des professionnels. Et nous avons aussi besoin de l'aide. Il y a sécurité, il y a Lamboka Lokola, Oyoyo. Yango, à partir il y a sécurité, eh bien, nous mettons un tampon na Est en attendant. Nous formons rapidement l'armée, nous réformons l'armée nationale et comme vraiment nationale et objectif Yalboso Yakotia vraiment une bonne armée dissuasive nos côtés ya Est Kuna, ils ne sont pas nombreux. Le Rwanda c'est c'est comme une province du Congo et le Congo avec Batutozale Bango et Pelé, une bonne gestion na côté un bon chef à la tête qui est patriote pour résoudre le problème en rien de temps. Allô. Alors, nous avons coupé le salement qui est pas mais Nazali. Oui, bon, ça en 2 minutes. En 2 minutes, il y a un lobby. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Et Naouti Kolakisake, ce qui est sali conférence sur les abus des droits de l'homme et organisation des élections, ce qui est un pouvoir transitaire pour ne pas arriver dans le vide juridique. Il y a Malam qui doit préparer la conférence de vérité et réconciliation Namboka. En attendant entre-temps, pouvoir transitionner wana Toyo Kanamalamu na ONU Otokosala na ye na masolo ya na administration Obama Tozana ye masolo na Mboka Misusu, eh bien nous allons avoir une force de sécurité tampon qui peut stopper l'élan. Il y a des crimes qui vivre na Est. Ok. Na likamboka otiko lobanga na za pe na moi question ya muke si base ndenge pa bende ko pato otiko posa parce que ça y peut na liste na ba question. En tant que président okopona ministre des affaires étrangères kuna de diplomatie nyonso elekelaka. Parce que en réalité, ce que vous avez observé sur la conférence, c'est comme si vous avez un peu s'attendre que Moutouaza Koya aille déjà fast food, les Américains parce que pour l'équipe nous na Congo. Vous avez peut-être sur la table conférence, mais vous avez la Moroba aille na marque à Boukido. Il faut venir avec un plan là très solide. Nous n'avons plus de temps à la conférence. Alors, mais le problème est que la stratégie, on n'est pas là pour débattre opinion, la stratégie, la plan. Mais il que passe à Est, et comme Mingi, et ça, c'est la conférence. Mais la place à affaires étrangères, après qu'on a un ministre à poser dans le département, un ministre qui doit être très solide. Selon yo a travailler na permet na yo pour faire ce plan na yo pour faire ce oyaye pour bien ba yo kana parce que un ministre ne peut pas dire que yo yebi se nini ko sala mais il a proposé plan ni azana comme ça analyser yango na tawo ba ko le dossier wana ya makamotali est to sécurité ya pays na diplomatie
ba pays mibale toza nango eza kopesa biso danger ya kokoso mingi ezali ya liboso Angola et puis ya mibale ezali Rwanda pour des raisons ya papa papi alobi yango déjà l'insécurité territoriale entre diversité ya batribu ezali wana ke biloko wana biso te mais bakoko déjà ebandaka na ntango wana na kote ya Angola danger ezali na makambo tali bandeko ya Angola bakotaka mingi na Congo topesa bango merci bazonga epa na bango biso pe na tour na biso tokompiro na mwa lipa kuna alors il y a un mélange terrible entre l'Angola et le Congo jamais tozaka na problème na Angola mais le Congo ba mélange na mutu sikoyo lipa ko muki ba nyos ba ko ya le même lipa précisément na côté Angola et comme ko sala été to moni ba désordre et comme ko yé na biso wana yo en tant que papa Mokambi papa président c'est ton plan. Est-ce que vous pouvez absolument moi avant que ya comment on la situation en dehors au tribunal est à vous. Merci Mingi de Krangai Papi. De 1 avec l'Angola le problème il n'y a pas de problème il y a Kosangana il y a Bikolo Ndengo Utikoloba. Le problème de l'Angola le problème il y a intérêt il y a pétrole. Intérêt, il y a pétrole. Un bon voisinage avec l'Angola va résoudre ce problème en parlant clairement, en parlant de telle sorte que deux pays frères, d'ailleurs communauté, il y a Angola, il y a Mingi et Outina Congo, il y a Congo, il y a Mingi, Bazalikuna, eh bien, Tokoki Koyokana, nous sommes des frères. Nous allons résoudre ce problème. Na leloyo bazali koyokana malamu te parce que boyebi ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui les revenus il y a ba contrat léonin ndenge bosaki koloba yango n'entre que dans les poches des individus et non pas dans les poches de l'État. Le problème est là. Trouver une bonne solution à cela et faire en sorte que ça profite na école ya Congo et que ça profite ici na école ya Angola. Na Angola ezali ko profiter na école bazali ko tongana ngo école na bango salaire minimal na bango ezali ba $800 et pas une abisso ça ne profite pas et pas une abisso parce que comme vous le voyez le salaire minimal ya congolais ezali mawa ezali moins de $100. Problème, il y a Est. C'est un problème qu'on peut résoudre en peu de temps. Je ne dévoile pas toutes les stratégies ici, mais je vous ai dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Et il y a cause à la ministre, il y a affaires étrangères. Il n'y a pas de chef, il y a gouvernement. Le ministre va faire la politique du chef du gouvernement. Il va faire la politique du gouvernement et non pas plan Oyaye en tant qu'individu. Je pense que c'est ce que Nani ministre Hilary Azaki Koloba Nazaliwana je mettrai je ferai de mon mieux pour que ça la politique il y a affaires étrangères. Voilà ce que je peux dire mon frère. Merci mingi na ibite soki ndeko za bwana azana biso toujours na ligne na kanisi ndeko na biso azali yako kata na mwa muke mais soki azana biso na ligne akozanga te kozongela biso totikali bongo nazali ezande mikronde na mute ngo ba retourner yapi yeah na ibite soki ndeko za bwana ozasu na mituna mususu po totikali na quelques 12 minutes pona kokele na suka émission na biso bandeko balandi bozo ebele na moni ete boza kolanda radio elongo na TV lokola tosangani na ndeko za bwana
ezali pona kosala ba publicité te mais ezali po ete biso nyonso tozala éduqué tozwa penza maloba na source yango na moni tokoyamba bato ebele kosala ba émission ebele ya ndenge oyo koyamba ba candidat ebele ndenge tozotinda mikanda oyo nyonso amoni ete aza na posa to yamba ye akoko komela biso tokozanga te na koyamba ye napesi biso maloba esika ya ndeko na nga za bwana soki ozali na motuna mosusu mpona kotuna invité na biso ya poko ya lelo ndeko candidat président Eli Mundendi. Ok, merci mingi. Mituna ezali toujours na tamu tokonja na 12 minutes tikali parce que ba makambo na mboka na ezali trop sale ezali munene. Question musuna ezali na awa ezako kende ko tombe mingi na département ya ba ministre ndenge oko organiser bako. Situation moko ezali koleka na Congo obisono sotoza ba témoin nango. Ezali ya ba religion ekomi ebele ba religion ekomi cause ya kobenda ba désordre na balabala parce que okuta bana na kuluna bazali mingi okuta bana na balabala bazali mingi affaire sociale moko ezali te pona ko assister bango aussi na Congo tina data lelo apparemment contrôle ya alcool ezali te na Congo okuta ba société nzi ba dralima ba inigra bango baza ko pomper et baba partout que na balabala okolino kokona mwana muke aza kolekana batata baza kobina mabina ya soni eza kobebisa mers ya Congo. Ici je parle de mers na zone de la société na valide de la sociale. Alors question ezali pa ya papa président. Est-ce que tango yo okonomi ministre na yo ozali na plan ya au dissocier affaires sociales avec l'actuel système qui existe ou bien okoye la même plan kaka ya toyebi na biso sur chaque ville hôtel de ville administration ya gouvernance la ville a continuer à organiser la ville na biso na ndenge ezali ko lekela ou bien tu peux avoir un plan là-dessus parce que awa tozali ko être c'est comme si nous ne savons pas la direction nini ko tinga dossier ba masanga ezoteka na balabala mwana ko yego na somba bien na balabala ko yeba te place nini ya funda ba tapage église ozali ko bikula bana te o mwana ya ndoki église ekomi source ya désordre na société na biso et ensuite pona ta mukuse na pesa ka résumé ya ba question sur ezali ko ya lisusu ba construction ezali ko leka na Congo to yebi yango to ezali ko pesa merci na papa mo konzindenga ezali ko pesa sur 5 centimes ezali ko kendela mais sikoyo ba planification ya ba ville yango na ndenge ezaleli est-ce que plan na yo na agenda na yo ozana projet nini concernant ou bien décentralisation ya ba ville pona kosala siko exode urbain ou bientôt continuer ba ville o ezaja ko exister na ba plan o ezali ke moyen ko leksa balabala moyen ko leksa mai ba électricité ezalité est-ce que okoya avec une philosophie ya ko détruire ba maison ya ko exister ko relocaliser bango ou bien ko continuer ba ville ezali ko exister passer ba bazaja ba plan cadastral na bango ils ont déjà droit à leur propre terre côté wana to za ko luka un peu un candidat très dynamique ayeb sabso comment akosala la mort à part ça la éducation nationale sous et ça ce plan éducation nationale comment possible que ba université sur chaque professeur a commis ce qui va solliciter à la professeur salaire peu importe mais l'autre ça pour s'intéresser naie il faut un syllabus naie pendant que un livre peut coûter $25 le professeur arrive avec un projet à syllabus naie à coûter ça on a $20 avec 50 pages na kati. Ce que ça na pré-polytechnique par exemple où il y a 1000 étudiants ou bien après médecine 2000 étudiants et il y a 1000 étudiants multipliés par $20 dans semestre mon professeur qui te fait $20,000 question ils allaient pas papa président est-ce que l'université n'a biso donc continuer comme dans l'université de syllabus parce que un jour un étudiant a vu un livre parce que le professeur n'a pas recteur on va bloquer était importation de livres et YAT parce qu'on ne saura pas ravitailler 1000 étudiants avec 1000 livres d'où on achète seulement un seul livre que toi, le professeur, tu analyses la matière et puis tu multiplies le syllabus. Il faut qu'on ait la côté éducation nationale au lobby ini na ba makamio sur na uti ko la parce que tant na biso esili mais ba question ezali mais na question na wana à vous l'antenne.